On dirait yo moko lingaka batia Fali na nzela na yo. On dirait yo moko lingaka batia yo batia Fali. Pour na minute yo Fali azana na Dubaï. Yo leke mission. Pourquoi ozo ko accepter que batu donc batu na bazaba na mike? C'est que yo potinda batu. Na ke musika te na ke ka na bakali. C'est que bakali pe tangwa bande ko finga. O bando tinda ye. So ki yo zo ko accepter batu ba loba. Que batinda bango ba finga. C'est que yo potinda ba finga. Pour ceux qui n'ont dit que na tinda batu ba finga te et que batu ba ke intel la tinda biso na croire na ngote pour bino tout boloba ke trace ezate conversation ezate testo ezate bino tout boloba bon. Vous avez la facilité de pardonner hein? Obi ba pardon mususu netinga na kritika Kofi na finga ote na kritika opo na ba danseuse. C'est l'hypocrisie ou vous pardonnez pour de vrai? Ou c'est l'hypocrisie? Parce que je vois les gens ici qui pardonnent batu ba finga ba mama na bango, batu ba finga bango, ba finga ba sexe, donc batu ba finga yamabe. Aujourd'hui je vois te bozo limbisa te. Tout ça c'est pour Fali. Tout ça est contre Fali. Tout ça est contre Fali. On a tous reproché na Fali que a mema bato mafinga asalabwe kasika bato mafinga ngoba okoma pa na binoti. Bato nyoso obino bo reprocha ki Fali que aza entouré na bato mafinga amemi bato mafinga na poto bato wana bazaka bazoya ka pa na binoti. Siko bino kombolinga mafinga te bozwa bato ngondeni. Bino comme bolinga mafinga te bozo récupérer batongo ndeni. Comment bokoko tolérer que mutaye ko senga bino pardon pour batinda ki afinga bino ale na retour mutango afinga lisusu c'est que bino pe bolinga mafinga. « 31 juillet 2020. » Ça m'a attristé hein émission wana. Je pensais que na ajo Kofi Akominango na niveau ya carrière ya Kofi, déjà de 1, je pensais que ceux qui Kofi na minito aleki na émission, ils a pour parler peut-être na carrière na ye, quoi expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu hippodrome, pourquoi ça a été raté, pourquoi ING, pourquoi en Belgique et pas en France. Obi soki bozo kumisa mutu, bozo tia mutu, bozo komisa mutu esika zalaka et que mutango yemo kwa zomisi sa valeur, ça fait mal hein. Ça fait mal parce que omi lobake ah mais vie auto tikalaka na ye. Mais comment to linga to longolé na bosoto moko bwe, mais vie moko azolinga loba alekate, alongwate. Ben mission mususu ba question mususu ne sont pas faites pour répondre. Babizo okutu toyebi ko ça la différence na émission que question on en répondre te question obo poser ngate. À l'heure actuelle Kofi aza mutumoko il faut ba yambaye na ba journaliste o baza capable ya ko faire sortir le meilleur de Kofi. Et pas non plus que azaka mutaba polémique. C'est un grand, il doit quitter ba polémique. Rebiton ba compara Kofi avec ba petit, ça fait mal. Parce que du vivant de Papa Wemba, Batika n'a jamais comparé Papa Wemba na ba Redi, na ba Stino, tout ça. On n'a jamais eu à comparer Papa Wemba. Redi a sala album et belé à succès, hein. Ya banzembo kitoko, hein. N'époque na bango, Redi a sala biloko et belé à kitoko. Mais en aucun jour, ba compara Redi que oh Redi na Papa Wemba. En aucun jour ba compara Stino na Papa Wemba. En aucun jour ba compara bato nyonso ba uta na viva ba compara bango na Papa Wemba. Mais aujourd'hui on compare Fali avec Kofi. On compare Nini Boy avec Kofi. Pourquoi qui veut tout ça? Ezaïe moko. Alors mutu oya fini ba parents na yo, na mutu a fini famille na yo, mutu a bimi en dehors ya musique. A fini ba parano au pardonner na Fali oyo départ longwa quartier latin na tikala o mon émission moko ya Fali te nga même si dans notre critique Fali na tikala o mon a jamais émission moko ya Fali
afingi bapara ya Kofi natikala omona émission moko ya Fally te afingi Kofi. Est-ce que Fally aza pardonné ou azalaka pardonné te? Pona landi Koffi Olomide alobi que batu nyonso bakoya ba mise nyonso banse nyonso quartier la te mais sauf moko na conseil dis mutu nyonso ayebi ke eza Fally. Mais avant qu'on pardonne mutu, faut qu'on ait mutu en sala likambo nini. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça likambo ken alobaki ke bakima na ekachaka? Eza solo. Omoni parce que juste là tu ebe loko ba we la kate hein. Moi je pense que na lobango lelo, je pense que na ba musicien presque ba musicien au balongwa quartier latin musicien o aza poli ko leka Fally envers Koffi Olomide azate. Oyebi Fally ninga respecta Koffi Olomide, Fally tanga longwe quartier latin banana na Koffi Olomide respect dans les grands mopao. Asala na ona ba ne alobaka respect dans les grands mopao. Mais comme ça, la jarre, il y a émission, les grands mots à sali, bah, pique ou ebimi na émission, na tkala on a fallu na jarre émission à bon côté. Qu'on se le dise, ma ben abisso to linito za ba réaliste, te to linito za ba fan aveuglé. Ah, isa ma fingate, ah, isa réalité, ou isa normal. Na tkala on a fallu na jarre ya émission à bon côté. Moutou déjà oyo, a finga kayo andor ya musique, na ba parents na ona famille na yo, a blessa bino. Lelo o pardonné ye. Message ni nozo pesa na bateau batikali bazo finga yo. Ou bateau bako finga yo lobi. 31 juillet 2025, nous sommes sur l'autoroute de Paris-Bruxelles. Bonjour madame. Bonjour. Vous aussi, vous avez réservé une place avec Tam Tam Voyage. Comment ça se passe? On voudrait vos impressions, s'il vous plaît. Comme toujours, professionnalisme, confort, bien accueilli. Donc, de ce côté-là, vraiment rien à dire. Je pense que avec Tam Tam, on roule toujours bien. Merci beaucoup, madame. Une bonne suite de voyage. Merci beaucoup. Paris-Bruxelles, une seule adresse, Tam Tam Voyage. Alors, mutu oya fini ba para na yo, na mutu a fini famille na yo, mutu a bimi en dehors ya musique. A fini ba para no o pardonner. Na Fally oyo départ longwa quartier latin. Na tikala omona émission moko ya Fally te nga. Même si nous avons critiqué Fally, natikala on n'a jamais émission moko ya Fally a fini ba para ya Kofi, natikala on émission moko ya Fally te a fini Kofi. Est-ce que Fally a pardonné ou a pardonné te? Pona landi Koffi Olomide. Ils ont collé yo. Franchement après